na terre à vie. Au section na section te parce que ça là ngé sengo so mais non mais peut-être pas non comme no section. Faut na seka bo so na section da problème. Loba. Omoni ngambo ngaza chibela bela te. Loba. Est-ce que omoni ko seka mbo? Loba na zo yoka yo. Na lobi na ye pour expliquer yo na zo loba na zo yoka. Donc yo ko fungula matoyi. Loba na ngapende wana te. Yo zanani yo loba na. Keba ozo bana wana défense soldat. Yo mi soldat. Oza défense soldat. Oza li défense soldat papa zala na moi keba monoko betsa fimbo. Et hôtel. Donc voilà. Donc monoko na ngai betsa fimbo pa na yo. Na lobi na ko beto fimbo te na bi monoko. Mon betsa fimbo ti hôtel. Hôtel pamba. Donc voilà na pesi ba kongomani ba nini? Na kosa nini? Au côté là. L'homme prudent voit le mal de loin. Na feshungu na simpakani. Donc voilà. Donc c'est qui au moins aussi ça. Amen. Au moins la voix de calme. Namoni. Silence n'ango comprendre de l'autre. Silence na yo na éviter parce que mais silence n'ango dani. Yani. Do yo bina donc kota penda ko. Bon papi ken ngala okama silence ngo zo nango lelo. Parce que tango loba makambo donc c'est-à-dire donc on a pesi ba kongomani, ba peuple congolais ne passe bazali na pesi bango la souhaiter bango bonne santé, bonne nouvelle l'an. Yebisanga na sali mabe. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo na kota banda yo yamba ngai. Sina yebisa ngaza ko coiffeur moronde coiffeur coiffeur mo adoda nga côté wana elo ni no tena tunika elo ni no tena mo ka lo mais eloko ni o kasi biloko lia ba ba suki ermo lia suki bien ermo aussi côté za bekonda bien mo secrétaire mo tout rouge bien ni susu et ça va insecte belé soit lequel yo a mille pattes ko beso mengeza ki coiffeur anoko tanga sur côté mo boy donc ça sert à rien qu'on expliquer parce que y a une autre dans l'Italie au pété voilà. L'homme prudent voit le mal de loin. Ngapeta ngata butu ninga pole tamela tuni parce que na monya ngula olo bana mona ko tout talagando mona yo non la net no akitoko wana na tuni zo somle ngo et puis yo somle na mama neta sika asiko force yo za mutu na yo force. L'homme prudent voit le mal de loin. Asiko force un coup cette personne mutaboma ngombe na likofi yela ba ngombe so ba moni ba kima ngombe so ka moni ba ngombe apana pamba te apo to ba vache na ba taureau ba vache na ba taureau akimaka bon yo ngombe ya pamba c'est tout faux akoboma ba faux bele ba zolo ba mona ka faux ozano faux zo lingolo ba ziko faux ozande faux azane faux ozamutu ko akuta niveau vache te mutu kutu te oza faux ko to mutu te olinga ngaso na sui na ko beta bona bo yo ko beta nani oza faux ozano faux faux ko to mo bien ko la oza mouton moi la même comme ya nani. L'homme prudent voit le mal de loin. Abina ngai alobina na abak na nzela itandoike abike ba proposer ki 50 000 pour makamni kuna kombeza kuna te ba proposer ki 50 000 pour kota na ring pour la bagarre bien pour aller non tu biga za 130 kilos à fort à force ya ngona to banga mutu neti mukokoli ya bogisi bon paiement faut chanter à ndengwana mutu ana sida na yenga na yuko tika ndio aza maladie fa sida tika ndio aza sida bogis te ko beto bogis to kwa sida et puis te mettre tout le monde dans bien on a kamwe zo tumbura mutu neti mchuru mboma mboma ngas ko na tolérer mboma yo na mela ba kisa pourquoi azo mela ba kisa pourquoi pas mela ba kisa pourquoi de temps en temps bogis wana Serge bogis mela ba kisa pourquoi etali yo bakisa pourquoi lelo meli na bien o ibike yo kotambaka monsieur etali yo to kotiangolu ko etali nga bon yo monante individu ya bogis insalubrité comme ça un indigène comme ça qui est passé à la télé pour dire que soit zonga robeta ngai est-ce bogis na côté mananga pina to termi ngai pina ndé bon yo no côté na yo na nguru taena ebisio na zo na nguru obi mina makwanza na zo c'est-à-dire na nguru ti bogis bon reconnaître yete bon comme ça papa bon comme ça. L'homme prudent voit le mal de loin. Yo mo po bese mo bela liboma di ngana ngana zela ngai liboma o ngana bela ki involontaire
Comprends? Liboma, oh, y a un autre, on a liboma parce que n'a qui fou du roi. Ok. N'a qui fou parce que c'est différent. Psychiatriquement, psychiatriquement, on a une maladie, psychiatre, il faut pas en charge. On va aller à Bogis. À ce qui fait là, on a liboma contre ma foule. Donc, yo c'est liboma, mais yo mozo bekoza no liboma. Yo mone ko miyeba. Donc, on a yebi si batunga. Naza liboma na le fou du roi. Naza pena mo da liboma. L'homme prudent voit le mal de loin. Quand ça contre ma foule, on a ba nie ba nini. On comprend ba Bogis wana. Ya ko Bogis sama sali. Comment ne koti wana ndenga. Na lobi comment na parce que azali Jalelo, azat taliban. Tant on ça qui Jalelo, nga so na moninga. Et bon yo tango zo ba makamba ba FC M. Kasi nga zo ba AFC, to na biso to za na pouvoir te, to za ba rebelle ndebo. Mais yo pe Jalelo kasi. Na lobi nga za Jalelo tenga na fonction na nga ezali. Ya nini? Mais Nazali porte-parole communicateur officiel de l'AFC Bar M23. Mais kasi muso. Papa, est-ce que fonctionnaire ya rolo ba ozani, ya rolo kumisa. Oh, yo ka mais pas le pouvoir, c'est quoi ça? Mais on a eu pas le pouvoir. Tout dans la question mais tu discuter. Merci. Le roi yo mo lo ba na pouvoir. Moi je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un qui se prétend que azokumisa bato ba na pouvoir pour bango ba na pouvoir. L'homme prudent voit le mal de loin. C'est une bonne. Azala bokoro bo abere ndo bonjoto waye. Oui, que monsieur peut transformer comme il y a balance pierre, oui bien. Wana na yo. Oui. On va dire la senga. Oui. C'est aux agents. Tu t'es invité là yo. Non, mais parce que mais yo kanga it. Mais yo pourquoi? Mais yo na journaliste. Non. Au moins le logo. Au beta ngona. Ba benda ngona, kisi benda logo, moi le logo. Au beta ngona. Hein? Le logo. Tu yo ce que beta ngona. Aux menaces verbalement mon frère. L'homme prudent voit le mal de loin. Aux menacer verbalement. Comme menacer quand na invité na yo. Ya on a ebisi afa kanga mo munoko na yo wana ya ko yem. Na to closango. Akanga mo munoko. Ce que le bela qui est parce que Non. Pourquoi il faut respecter l'opinion d'autrui. Nga naza grand prêtre Werason na pesi mbote place azali, na pesi staff nyoso ba Odini Manzaka ba Glofikizola. Na pesi ba mbote na kamwa kandenge, moni nga iselezino. So mukile edinga il faut tala rappeler quelque part que ça pour na ba Wera na ba Jibena ba Maripola. L'homme prudent voit le mal de loin. Il est pas qui parle accompagnateur. Comprends? Chanteur mo accompagner ba musicien nzembo ni zarate. Mais non, c'est ngaku déjà bien qu'on accompagner ba musicien, nzembo zarate. Et ça na ba œuvre de chef d'œuvre na ngai, ezali ke na yemba ba. Baba inanga ezatambola na makila ba makara basa nazo yemba. Moteme ezali na kasa bokisa ko yemba. Ayemba kat. Ah, papa ba voix wana na mokili. Vana na mokili banda Congo banda na les voix de bogiste. Voix monde ko forcer neto ko sumba, neto ngo sanza, neto ko bimisa bilo wakati. L'homme prudent voit le mal de loin. Ta yimba no bilika mo ya grave to vivre na bato maboma. Au moins na mutu penda pa bali poko bala na ya basi, na ya mibali bazara ebele. Yo ba mo normal. Nga normal, makamna lo bazara normal siko yo. Fo mo na makamna normal te ona zolo ba yo ne fo za mdaliboma. Faut que zoba pour moi la normalité. Et ça le roi nga comme mutu mo lobi kombo na gratuit. Na ko se défendre te. Et mutu amoni nga na lobi makama mnetu mdali boma. Et c'est nga na ina mdali. Donc yo mo lobi yo za normal. Yo mo miyebi. Siko batu yebi yo za normal. Mais na auto yebi sa yo. To za ma boma moko boya contre volonté. Et na to apena ma boma ya ba za pena na problème psychiatrique. Comprends? Net ba bogi ça na problème psychiatrique. Pour ba no ke finga wera. Au finga grand prêtre là vient sonner yangiama a fingi ta zo réclamer ba droit a réclamer droit nini mais à combien vient na respect quand même à moi patrimoine musical na respect art aussi le gars fait moi musicien asa soki moi chanteur moi pas moi chanteur. L'homme prudent voit le mal de loin. Akobenga privé te yo nga so na problème na père na mari pour na ko étaler jamais c'est une organisme mozo ba yo peno banque sa bogis na ndenga beto sur la bien na bête ko banque sa kutu te mon ko banque c'est trop fragile trop faible na ko beta
nakobeta ye neti mwana moke nga oyebisa yo omanga tuto komba mikolo ato nga biso to bana mikolo tobima to yoka to na bana mikolo ye pe na sira na bana mikolo to attaque batata mais makambo zolo ba siko moni ke moi conscience bien zongi mais oui attaque batata yo na biso attaque batata photo na moi respect likambo onga na problème te na yo omoni makambo tuto sala o lelo na jour lelo o makambo to sala o to na serré yezo komisa azali mutu ya IDPS comprendre et muta pekisi aza muta IDPS azate tala makamno ya IDPS ngapa na muta AFC bat M23 muta pekisi ngana azate ngamona ya shwa na ngai. L'homme prudent voit le mal de loin. Papi ga ngana to kota to sala be mission to obima bato musupe ba kota ba obima donc mukiri mo eza na système a lelo bokota ki bozobima po bato musupe ba kota po eza komi bongo ndenge bokota ki Uvira ndenge bozobima na Uvira donc ndenge to kota te biso to obima te wana siko fo biso to na mboka na biso Uvira eza mboka na biso ponga na congolais. Est-ce que on a des informations dans la information dans la papa au moins to akina sise o akina sise o so kotika ma Uvira to kotika mbamo na bisa obo moi bato belé ndenge to kota oui bato belé bazo confondre ozo comprendre biso to obima na Uvira ti baninga tango kokie papi ke metolo bela vie papi ke metolo bela vie yo sote pa nazalaka moninga na yo te ngai se beni kopopo lipokulutu ya baleki nazalaka moninga na yo te mpo na kotikala kozala moninga na yo te papi gen tolobela vie Mister Siatul nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie est-ce que yo naza moninga na yo to toza baninga na bango tozalaka baninga te zaza totikala kozala baninga papi gen tolobela vie en gros Jenny papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na yo te papi gen c'est impérateur de Jaffa Kofiri Finchman papi gen tolobela vie est-ce que naza moninga na yo nazalaka moninga na yo te est-ce que naza moninga nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te je suis pas ton ami papi gen tolobela vie. Ça c'est Lidjo Kwempa, le grand samouraï de la nouvelle génération. Papi gen tolobela vie. Est-ce que ngana moninga no? Nga master no. Nga mata no. Papi gen tolobela vie. nazalaka moninga na yo te 4 fois peintre Washington le grand pays papi gen tolobela vie papi gen tolobela vie nazalaka moninga na yo te papi gen moi c'est pas ton ami voilà moninga no te di bayuma wana 1 euro na poche obeta masola 1000 euro ke badi nazalaka moninga na yo te papi gen yo ebite azalaka moninga na biso te ngai mobroso na Napoli nazalaka moninga na yo te papi gen nazalaka moninga na bango te nazalaka moninga na yo te papi gen tolobela vie grand prêtre nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te molode tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te nazalaka moninga na yo te Sami Mokili confirme tolobela vie papi gene nazalaka moninga na yo te mobali ya pembe WS Production Willy Sionga. WS Production Willy Sionga. Être en bonne santé, c'est la condition alimentaire de la tranquillité. Mesdames et messieurs, pour la sécurité et le bien-être de votre vie, faites confiance à Uniché Banzé la fleur du jour. Découvrez le 2 carrefour de produits exotiques africains, antillais, latinos et bien plus encore où vous trouverez tout ce dont vous avez besoin. Parcourez les rayons
Pour retrouver les aliments et ingrédients authentiques, frais et surgelés tels que gombo, aubergine, igname, poisson fumé et salé, riz, viande, foufou et semoule, et j'en passe. L'établissement Uniché Banzé vous offre un multiservice de livraison et vente en ligne, le transfert d'argent partout dans le monde, vente des billets d'avion, un point relais, en passant aussi par les cosmétiques, les laits de beauté, gel de douche, mèches capillaires, la bijouterie, vente des pagnes de haute qualité à un prix très très abordable. Notons que Uniché Banzé met à votre disposition un espace de restauration propre avec les nourritures bio et saines pour vous aider à mieux se détendre et la porte est grandement ouverte à tous. Venez nombreux car chez nous, les clients sont rois. Nous sommes sur 15 Estrade, 92A, 9300 à l'Ost. Et 15 Estrade, 52, 9300 à l'Ost. Contactez-nous au plus 30 53 860 390. Uniché Banzé, la fleur du jour. Uniché Banzé, la femme intelligente. Bayate Barata. Oh, ouais, yo pas d'accord. Ah ouais, là on a biso. Eh, yo mana qu'elle pas bendier. Et pas balibani. Mais ah ouais, chez maman Uniche Banz. Ah ouais, non c'est ça. Non c'est ça. Ça doit compter. Bino moko bomoni chez maman Uniche Banz. Nyonso ezali. Yakolia, yakomela, yakolata et en plus restaurant na bino pe ezali. Boya ebele boko sepela nyonso ezali. Boya ebele boko za décider boko sepela. Topesi binombo te partout, Bokolanda Biso Lisusu Boye à travers Tolo Belavi officiel. Voilà, merci Nabino Nyoso Bao Tozaka Nabino, merci à vous. Moi et qui est aussi là, toujours qui est vers fin de l'année. Kalaté tout ça une spécial dédicace il y a fin de l'année. On rappelle la mot aux ça s'appelle Kambalamoko Kangadadi parce que faut tous on a fin de l'année. Washington, merci Nayo. Émile Bamba de Zurich, merci. Jérim Bomala Canada. Didier Yi, merci. Et merci encore, un grand merci. Platini Chipamba. Platini Chipamba, en tout cas, Bokanga Komboana. Merci Nayo. Et merci aussi Nabande Konyo Soto Zaranabino, IP de Kokao de London. L'Onazo Yamba, c'est les nos mecs d'ici. Porte-parole, il y a AFC M23. Na yambaye to megano ko solo la situation oyo eza na mboka na biso eza important parce que nous appelons mito na msono tunaye to te makawante to kobeta bobi ke yaza artiste engagé donc to meka ko panza moi je to megano ko sona selezino po alobi to leki puis ya utaki na Goma donc ya to yambiye to meko solo la et un grand merci aussi na réalisation il y a Chris Ndongala, merci Nayo. Tozaka boy photo kendeka boy. Ouais azate to kendeka boy. C'est bonjour. Bonjour Papi Gen Tolo Belavi.
Bonne santé. Santé bien, oui, on peut santé très bien. Ouais, nga ça va. Ouais, puis santé ça très bien. Dans battre là, Dieu te contrôle. Obi qui est comme presque la fin de l'année. La profiter n'a pas ça. Au Nzamba Bateli, au Nzambe, n'a pas ça surtout apôtre Jean-Marie Runiga. Papa Nangai, on va bien petit Runiga. Donc on a pas si AFC M23 Mobimambo te kobana na cordon. Corneille Nanga, Bertrand Bissimo, Général Makenga, Général Emmanuel Sultan Makenga, Général Biamongo, et puis Colonel Willingoma, et puis Yemoko, le grand magicien Harry Magie. Harry Magie, un grand frère, propre idéologiquement parlant, dans la toujours idéologie, il y a des grands conseillers politiques à AFC Bar M23. Et puis, il y a Pessi Bandekonanga. Oya libota na ngambote na pesi pe bandeko na ngai ya famille politique na ngai na pesi bango mbote surtout na JKK yemoko le président honoraire sénateur à vie na section te parce que ça la ngé sengo so na JKK mais non peut-être pas non non fona seka bo so na section da problème loba omoni ngambo ngaza tibela belate est-ce que omoni ko seka mbo na lobi na ye pour expliquer yo na zo loba na zo yoka donc yo ko fungula matoi tala ko balanga ningo na loba nga pende ngona yo zanani yo balanga keba ozo on a devant soldat. On a devant soldat. On a devant soldat papa zala na moi keba monorebe tsanga fimbo et hôtel. Donc voilà. Donc monoko na nga yebe tsanga fimbo pa na yo. Na lobi na robeto fimbo te na bi monoko. Mon betaka fimbo ti hôtel. Hôtel pamba. Donc voilà na pesi ba kongomani ba nini? Na kosa nini? Au côté là na feshungu na simpakani. Donc voilà. Donc on sait qui est moi aussi ça. Donc ça dit on sait non papi gagne mais c'est conservé j'ai tombé la vie na kayi moté mati mais pour la c'est parler na dit pourquoi au kanga ko se ko banda kala mais bon ko se kana to ça ba black te ba kongomani ba zo biso na PC République démocratique du Congo Mobimba ou ko koma lobi République fédérale du Congo. En tout cas, na pesi ba Congo mani nyo surtout place bazali mbote batoto ya Goma, batoto ya Bukavu, batoto ya Gisenyi, batoto ya Uvira, Baraka, tina Lubumbashi boza la calme, toujours ko libérer bino donc bato nyo surtout Nzambe aza prêt pa kotisa bango nouvel an. En tout cas, tout semble ba Congo mani bazana makasi et puis bao bakufa ki pe Nzambe apesa bango bisika bien parce que biso to ba mabanga te to ba bendete biso to ko leka biso no sutu na mokili amen on monde na va de calme na moni silence tango comprendre de l'auteur silence na yo na ebité parce que mais silence na dani yani do yo bina donc kota penda ko bo papi gen ngala ko mo silence on zo zanango lelo parce que tango zo loba makambo donc c'est-à-dire donc on a pesi ba kongomani ba peuple congolais ne place bazali na pesi bango la souhaiter bango bonne santé bonne nouvelle an yebisanga na sali mabe na kota tiko na nini ko tuna ngozana ko kota ngosiko na comporte ko kota ozo ba na kota pende yani kota pende na kati ya kota pende na kati ya makambo mais na kota na mamboka yo bando yebinga na zakana na mamboka bando yebinga na combattant résistant artiste engagé analyste décortiqueur politiquement parlant donc naza engagé na mamboka na ngai yo na kota banda yo yamba ngai sina biso ngaza ko ndefo ko tozani yo misa RRT ozani quoi faire mon onde quoi faire quoi faire moi doda nga côté wana ozelo côté elo ni no tena tunika elo ni no tena mweka logo mais eloko ni o kasi biloko liaka bato ba suki ermo lio suki bien ermo aussi côté za bekonda bien mo secrétaire moto rouge bien nini susu et ça va insecte belé soit lequel yo a mille pattes ko besoin mengeza qui quoi faire alors quand on a sur côté mo boy donc ça sert à rien qu'on expliquer parce que y a un autre dans l'Italie au pété voilà ngapeta ngata butu ninga pole tamela tuni parce que na monyango là olo bana mona ko tout dans la rando mona et yo non la net no akitoko wana na tuni zo somle ngo et puis yo somle na mama neta sika asiko force là oza mutu na force la personne mote belé la personne massa na force asiko force un coup cette personne muta bomba ngombe la kofi yela ba ngombe so ba moni ba kima
ngombe soka moni bena ba ngombe apana pamba te après toi ba vache na ba taureau ba vache na ba taureau taureau qui maka bon yo ngombe ya pamba c'est tout faux akoboma ba faux bele ba zolo ba mona za faux ozano faux zo ngolo ba ziko faux ozande faux azane faux ozamu tu akuta niveau vache te mutu kutu te za faux kutu mutu te olinga ngaso na sui na ko beta bona bo yo ko beta nani oza faux ozano faux faut que moi bien roula les oza mouton moi la même comme les ranais alors moi faut que mon mouton donc c'est un niveau mouton mouton moi la mouton c'est comme les ranais mouton ma vie guéri il y avait pas bon c'est bon et ça boy notre bâtonnet basique au force ce sont des gars à respecter très bien parce que mon image ça n'a basique au force ba na yebaye ti lelo atambula toujours na bosolo toujours na kobanga bato toujours azamuta makasi masala ngona nzela te mais soko meki atika mais soko meki c'est là dans le en français pour ben souvent comprendre c'est là ça ne va pas lui empêcher pour te débourseler et de dévorer alors dévorer publiquement comprends et puis humilier yo vous comprenez maringa ko sala ngote mais na yo sepelaka parce que massa na biso na zappé AFC M23 oh ça quota déjà aziko force pas quota makambo ça AFC bar M23 bo mona ba officier na biso lobi ba basique force ba grand officier ko saka na kutu te parce que ba lobi mboka za mboka na biso nyoso mutu tout fazwa à se prendre en charge na compte ya musala o ya ko sa de la peuple na ye ya lokola yo o sa la peuple tant ozo ko pesa presse ozo pesa o panza sango ozo yamba motu na opinion na ye voilà na lobi boye bah propos tenu l'émission ils ont engagé auteur dans ça n'engage que moi forcément ça n'engage que moi on a dit quoi forcément parce que ça dit andimi makamuna ye boto bana ndima ngolelo bama yitu katozo bama ngitu katozo bali bonzi tozo oli pempe là pempe penda do je dois les supporter parce que ngai moko voilà je suis un adulte oui OK c'est une yo utaki na obibo parce que batu belé bayaka bana utaki na oyiso embangi ngai yamba ki ote siko na makamba bona mano utaka ka papi te na bibando utaki to muno na jipa sika seki oliaki bien kuna jipa sika papi yo no oza journaliste moko ki oza professionnel je te respecte je sais que quand dans na kuta na nayo na omona ke na kuta na moto na kuta na voter na kuta na moto te comprendre na kuta na clochard te. Vous comprenez? Donc, j'ai vite compris dans l'esprit que Papi Gagne, il travaille. Dans ces pays-là, on a payé, et c'est une fois ça, la fois, on a responsabilité. Donc, je te prends en tant que responsable Mbalamoko. Donc, yo no ozaboye, ozana manque bien zangiote, fiche de paye, bien RIB, bien crédit quelque part, pour mutu pas payer ce que crédit na yo. Vous comprenez? Et ça, on force matin, mais faut que yiba, faut te kankuyu. Faut ça la chèque, faut ça la nini, faut y ba mbongo à l'état de tout le monde ba détournement na mboko na zoleka pour son ba jeep. Les andere monangai. Nga sombi jeep teke parce que na kendeki na famille politique na ngande ba pesa mbongo. Non mais vidéo bande ko sala. Yo mondolo bana. Bah oui, na bisa nga première fois na jeep yango te. Na zada na bakar na mboko. Comprendre? Donc ça na ngote ki ya pa na za corrompu bien na za vendu. Non, les ambos on a sombi on a musa na boyebi kenga na za na BTP. Nga za grand chef de chantier, na za chef d'équipe. Na sala ba misale belé etanga mi électricité, je suis un ingénieur électricien. Na za ba diplôme ba ingénieur sur ba pyramide, ba Manitou, ba Toucan, vous comprenez? J'ai beaucoup de professions. Na za chef cuisinier, donc na sala ka. Donc nga musa na nga batina ngai na sala la peuple, puis na sala la bana na ngai pour balia ka bien ba za bonne santé. Na futa ba charge na en tant que mobali batinda ngai faut na sala musala o pour na boko la bala ça que le robé mon la vidéo non na sombi o grâce na yebisa ki bango grâce na bango parce que ndeto za boye bansu ba ba tala ye azo sa musani ni boyna boye oui na bi grâce na bango tant na outi ba voyage na parce que na kendela ika voyage AFC bar M23 t na kende pe voyage ko kuta na pe na bandeko mususu o baza ba commerçant ba nini comprendre na kende pe na mona eloko mo bien na sombi ba nini ponde ka ba bungulage sumbiri tekiri biso to ba na ba Congo to ba sumbiri tekiri donc faut na somba na teka
ozo ba na sombaki na teki yango ne salinga pe bien bongo en même temps ba autorité na ba kontina ngai tam super ko ah muto ayaki awa po azonga bien pe ah sombela bana ta yaourt comprendre mais exactement ba corrompre ngai parce que nga ba ko corrompre ngai na nini mbongo wa pesa ngai ya nini po ngam na kene kanga Félix Tshisekedi ou bien ngam na so ba pesa mbongo ngai ni na salini on a ko mettre tchura mbongo maloba yeke mettre tchura mbongo na pesa mbote place ozali na ko mettre tchura mbongo malobi ke abina ngai ke alobina na abaki na nzela itandoike abiki ba proposer ki 50,000 pour makamni kuna kombeza kuna te ba proposer ki 50,000 pour kota na ring pour na bagarre bien pour aller non tu biga za 130 kilos à fort à force ya on a to banga mutu neti mukokoli ya bogisi bon paiement faut chanter randengo wana mutu ana sida na yenga na yuko tika ndio za maladie fa sidatique ndio za sidatique bogis te ko beta masolo bogis to kwa sida et puis te mettre tu moi dans le bien on a kamwe na kamwe azotumbura mutu neti mchura mboma roboma ngasiko na tolérer boma yo na mela ba kisa pourquoi azo mela ba kisa pourquoi femme mela ba kisa pourquoi de temps en temps bogis wana Serge bogis mela ba kisa pourquoi etalio bakisa pourquoi lelo melio na bien oyibi ke yokota makambo so etalio to kotiango luko talinga bon yo monante individu ya bogis insalubrité comme ça un indigène comme ça qui est passé à la télé pour dire que soit zonga robeta ngai est-ce bogis na côté mananga pina to telemi ngai pina ndé bon yo no côté na yo mna nguru taina ebisio na so na nguru obi mina makwanza na so c'est-à-dire na nguru ti bogis bon de reconnaître yete bokanza papa bokanza terme de tout aki oyebi yete na bisio bokanza ne terme de tout ala na beta ye boni mutu musoko yebisa ngo so bokuta na papigen bobunda na papigen yo selezo na robate na boyi na ngai po papigen wa bomona andengo na ti total pe ba pote yo yebisa ngo bunda na wana ziko force na boya na ngai o sa to bunda na die dingwe makidiba na pese mbote pas azali o sa to bunda na mutete niko itile bien prince litete bien mettre churambo bien ka camionnette mbola na boya na parce que ba ngolo nene ti bogis na mona le mabe mbola ba beta mbola camionnette makasi bo mona ende wana te camionnette mbola na pese kutu mbote place za ya ga munoko ya moto chaka mais descendant ya mvulu simbango papa Simo Kimbango wana ya komba papa Simote ya mvulu si ya ntungunwa yesko nani yo bola pere bakana ba simo babio bako na libi so yeli kolo te ngabela kalela bango nakala batu wana omola lomota likolo te na vanda na lala na butu parce que ba comme ça makona ebeta ekobula phase comprendre habité ah merci madame la reine mère ndio to la botala ka makolo tam zongsango tudro ozo pa noko mais ngapa na bisa bona tongo so to la mu iboko ba miserita miturush po mikona ko msa ba miserita osakani na komba corneille nanga osakani na kombo ya apôtre Jean-Marie Runiga bien Bertrand Bisimwa bien ya Ari Magito ya Wilingo ma bien général Makenga osakani ga bona commission miserita rouge ya ngwe makamso etalio te kokota rango te se na okota makambo wana za conseil non pesa te nga kota makambo oyo e concerner nga c'est vrai nga so muto tumburu ngate na yo ba pe kombo na ote parce que to lo bango a il est censé à tout le monde de respecter l'opinion d'autrui vous comprenez donc comme moi par hasard so na moni papi gen na opinion na ye nga za na nzambe te na za nani te pona yaka na banelo ba kombo ya papi gen parce que na changer na papi gen te so ye mo ba a décidé à me changer aujourd'hui papi gen a remis changer mais je vois pas l'intérêt ya bato muso zo mona pena na to pesa masa na moko ya grand sapeur bona na presera etro abanda sapkala masa na fata kimbala place azali na pese mbote archevêque azap na wana pena ba grade yebi forme comprendre to biso to ba forme na kin ba fata kimbala bazala vous avez pas peut-être nga l'équipe na tous les chemins ba trajectoire tout na frontango na l'équipe na ba sap bani comprendre bon siko ninga za boye na pese mbote parce que bi monde to vivre a na poto nde to vivre a na poto papi gen to vivre na batama boma mutu pena mela bakisi ya liboma mukona so mona pala taka bien neti ba bogisi wana o mona ka o bogisi ba bela ka liboma bela de liboma mais yo mo po bese mo bela liboma ke ngana bela ngana zela ngai liboma o ngana bela ki ya ki involontaire comprendre liboma o ngana na do bango na za liboma parce que na ki fou
naki foudi roi. Ok. Naki foudi parce que c'est différent. Psychiatriquement, psychiatriquement, on a une maladie, psychiatre, il faut pas en charge. On a parlé de Bogis. Azaki pena muta liboma kota ba folo. Donc yo ze liboma mais yo mozo ba kozana liboma. Yo mone ko miyeba. Donc ngana yebisi batunga naza liboma na le fou du roi. Naza pena muta liboma. Mais na miyebi ke na naturalité nzamba yebi komoni ye ana liboma ti. Ozoba mais ya Bogis pena lata pena kalisone te mongolo muta liboma mongolo. Alata kalisone kota ba fulu azo ba nie ba nini. On comprend ba Bogis wana. Ya Bogis nga sali kombo ne koti wana ndenga. Na lobi kombo na parce que azali jalelo aza taliban. Tant on sait que jalelo ngaso na moninga. Et bon yo tant zo ba makambe ba FC kasi nga zo ba AFC to biso to zana na pouvoir te to za ba rebelle nde mais yo pe jalelo kasi ko sala ngaza jalelo te nga na fonction na ngai ezali ya nini. Mais Nazali porte-parole communicateur officiel de l'AFC Bar M23. Mais qu'est-ce que mais papa, est-ce que fonctionne à Yaro le Bao Zani Yaro Kumisa. Mais pas le pouvoir, mais on a vu pas le pouvoir. Tout dans la question, mais tu discuter. Merci. Le roi Yomo le Bana pouvoir. Moi, je ne vois pas l'intérêt de quelqu'un qui se prétend que Azoku Misabato a pouvoir pour Bango Bazana pouvoir. Mon côté en Liban en Belgique. Mon côté en Mabala. C'est quoi jaloux? Non, il y a qui jalousie. Si Azoku Misabato pour Tobona, Fana na Okuna Tobona Batobere Bazakunat. Baku Misabato, ba fonction Bazakunat. Mais il y a fonction des années. Et ça, il faut que Misabato Zano a Ozolia Bamangoya, Ozobela Liboma, et mon homicide, on a malade dans Bokono. Azana Bokono Boabe. C'est une bonne. Azana Bokono Boabe, et bonjour, Toaye. Oui, que monsieur peut transformer comme il y a balance pierre ou bien. Wana yo. Oui. Obado la senga. Oui. C'est aux agents. Tu invité na yo. Non, mais parce que mais yo quand gaït. Mais yo pourquoi? Mais yo on a na journaliste. Non. Au moins le logo. Obeta ngona. Ba benda ngona kisi benda logo, moi le logo. Obeta ngona. Hein? Le logo. Te yo ce que obeta ngona. Aux menaces verbalement, mon frère. Donc, menacer verbalement. Comme menacer quand on a invité nayo. Et on a dit à fois quand on a mon nom na yo na ko yem. Na to closango, na closango. Akanga mo ce que le bela qui est parce que non. Pourquoi il faut respecter l'opinion d'autrui. Nga naza grand prêtre Werason na pesi mbote passe Azali, na pesi staff nyoso ba Odini Manzaka ba Glovi Kizola. Na pesi bango mbote na kamwa kandenge moni ngai selezino so mukile yedi ngai faut tala pe quelque part que ça pour na ba wera na ba jibera ba maripola pour ni tete bango basala ba wengete ndenga pe na zate comprendre ndenga pe na tete ngona beta na shora mbembe so na ngake beta wamdi na kufa na ngape mandundu talaka bana so pe na beta wapi na yebite mbe wenge ba signer ba vie na bango ba se sacrifier ba jibe wana ba wera ba Marie Paul ba se sacrifier ba Adolphe Dominguez Cla wenge ba Blaise Boula ba signer ba Ale Makaba ngaza wenge men comprendre mais ça ne empêcher ngate le roi na wenge men na yeba ke ba vie msupene ba vie mopa ou ba grand mopa ba légende na mboka ba zali na ndenga musique faut na respecter ba musicien ba massa na ngape ba fali ba do sala ba musique na bango très bien comprendre moi respect pas non c'est là ba massa na ngape faire ego là je dis les nuances place à ça na PC mbote na muto akote parce que ngana minute na obundi la peuple tout entier intérêt général na ko moko te fona zo parti moko boté comprendre donc biso to participer to kala musique awa ebeta rasouté mais en même temps to ndo kalende misala boba dénoncer peuple at vanda beauté peuple atelema mais tant on a aucun que muto ça dans opinion na yi l'individu le mot sans pied de l'autre là que je viens de citer son nom Mbongi ah on va bien non il y a des chanteurs accompagnateurs ba bio chanteur mo accompagner ba musicien nzembo nous arrêté mais non c'est ngako déjà bien qu'on accompagner ba musicien nzembo za raté et ça na banana ba œuvre de chef d'œuvre na ngai ezali que na yemba ba ina ngai za tambola na makila ba makara baska nazo yemba moteme ezali na kanza bokisa ko yemba ayemba kat papa ba voix wana na mokili vana na mokili banda Congo banda na les voix de bogiste voix monde ko forcer neto ko sumba neto ngo sanza neto ko bimisa bilo wakati donc ngai naza masa na ete na pesika masa na ngai fataki mbala mbote mingi po fataki mbala lobi likambo ya grave to vivre na bato maboma
Au moins, on a un penda pas bali pour na ya basi, na ya mibali bazara ebele. Yo maman normal. Non, normal. Makamna lo bazara normal. Siko yo. Faut mona makamna normal te ona zolo ba yo ne faut am daliboma. Faut za zoba pour mona makamna normalité. Et ça ko nga ko mutu mo lobi kombo na gratuit. Na ko se défendre te. Et mutu amoni nga na lobi makamna netum daliboma. Et c'est nga na ina mda. Donc yo mo lobi yo za normal. Yo mo miyebi. Si vous avez dit que c'est normal. Mais now to yebisa yo. To za ma bomba moko boya contre volonté et na to apena ma bomba ya ba na problème psychiatrique. Comprendre? Net ba bogi ça na problème psychiatrique. Pour ba no ke finga wera. O finga grand prêtre là viensone ya ngiama. A finga tazo réclamer ba droit. A réclamer droit nini? A réclamer droit nini? Mais à combien on vient à respect quand même à moi patrimoine musical, na respect art. Aussi longtemps il faut à moi musicien, à ça celui moi chanter, chanter moi pas moi chanter. À combien à privé. Yo on a problème na père na mari pour na étaler jamais. C'est une organisation mambozo ba yo peno banque sa bogisi. Na ndenga beto sur la place. Na bête ko banque ça coûte te, mon ko banque c'est trop fragile, trop faible. Na ko bête. Nako beta yene ti mwana muke nga oyebisa yo omonga tuto komba mikolo ato nga biso to bana mikolo to bima to nyoka to na bana mikolo yepe na sigara bana mikolo to attaque batata même mambozo lo ba siko moni ke moi conscience bien zongi mais oui attaque batata yo na biso attaque batata photo na moi respect likambo onga na problème te na yo omoni makambo tuto sala o lelo na jour lelo o makambo to sala o to na o serré yezo komisa azali mutu ya IDPS comprendre et muta pekisi ya muta IDPS azate tala makamno ya IDPS ngapa na muta AFC bat M23 muta pekisi ngana azate ngamona ya shwa na ngai ozopa namona nga importance te ya oyo bakoma muningo zo finga muninga ya salibo nga una kipa makamna ete na ete so asala wapi ngabo mona nga par AFC M23 na kena misa na nga électricité na éclairage public au mona nga na balikolo ba nasel mais comprendre vaut mieux que voir la professionnalité qui ko ya ko sala ki jale le pour rien aux en poto biso to sala bo na passe to sala na passe poto luka to sala to lisa ba famille to boko la bana mais yesu ko so to sala ngo pona ki jale lo ki fanatisme bango baza na pouvoir mais to sala nini on a poto asala nini mais maman c'est na bana ba kende kuna comme ça mon kokoli na sala ngo la pleine à 6 mon kokoli la manga sende biso on mona pena ke side ko bete ya okufa c'est les inno bon voilà et là on a le ba ngwana mais akeba na mama AFC ba M23 parce que le don a système papi gain au monde to kota kia papi gain ngana to kota to sala be mission to obima bato musupe ba kota ba obima donc mukiri mo eza na système a lelo bo kota ki bozo bima po bato musupe ba kota po eza komi bongo ndenge bo kota ki Uvira ndenge bozo bima na Uvira donc ndenge to kota te biso to obima te wana siko fo biso to na mboka na biso Uvira eza mboka na biso ponga na congolais est-ce qu'on a des informations dans la information dans la papa au moins toi qui na sise so kotika ma Uvira to kotika mbamo na bisa obo moi bato belé oui bato belé bazo confondre oso comprendre biso to obima na Uvira ti to zawana to obima te bien sûr to ko bima te babina ba moni ba faux document moko uto bima wa zote ezo spéculer na eza ba faux document ngamu na oyebisa yo ngamu na kati eza ba faux document papi gen oso comprendre ba faux document moko boyo moni na kati ba institution ya monde mutu akokolo ba likambo na kombo ya papi gen mais ça papi gen tem dalobiam oso comprendre alors siko poto to décortiquer ngo bien ezanini ba taliban bo fongola matoyi boyo kwa ngai eza boy au moins makamba Uvira wana eza première fois te tanto libérer ki ba peuple la ya walikale tanto libérer walikale ba jari ya mambo yaki mais walikale le na maboka wana et puis faut pas comprendre que bango moko nde bazawana obi Boulos obi conseiller privé ya président Donald Trump mikolo leki ba nani ba finga ki za Rwanda mundele ba finga za Rwanda ozo pas bato finga za Rwanda parce que alobaki vérité pona makamba walikale wana ozo pas alors siko ndeto za bo papi gen tant bazo lobela Uvira mais nga zo comprendre te il y a un certain moment awa toto le ka to bi Uvira kwei to libérer Uvira ozo pas baba bien quoi ité à côté mais
Na quelle manière ba oya bisabino sous ba congolais ba taliban ba oya bisabino ke oh non ba lobito bimana Uvira mais bino loke ko ya kiti bango ba ba ko ya kiti de so ba kongo lo ba ke non oh Donald Trump a lobito bimana na Uvira to se retirer c'est que ko ya ki pardon papa bon comprendre le kuta ya batuana batuana bazali babotama na le kuta bakoni na le kuta bazoko nuna na lokuta bana na bango bazobota na bakoko bakoza na lokuta alors nde bazana bazan danger na isa bino ya ba changer ba nationalité bakolo bana papi gena kufi lelo babomara ba na molimo na bandoto donc Uvira tokobimate ezaboye biso na c'est question pour réponse na autre si ça rapide pour ngana tout le question Uvira ezaboye bango balobi ke to bima parce que ba américain balobi to bima il faut savoir biso tolobi ke bon so ba américain ba bina soto bima selon ba structure ya communauté internationale c'est là ce n'est pas pour rien to ebisa bino ke to ko koma na Kinshasa na juin 2025 to koma ki ngote pourquoi parce que ba structure ya communauté internationale et sengaka tant bozo bunda bona bitumba et senga ba cesser le fait ba négociation hein ba dialogue biso ba doa et frère ki biso hein accord ya nini ya Washington et freiner mais cesser le fait mais on va respecter qui a monté vous comprenez yango ndimbe on freiner to komate mais si qu'on a minute oyo Chilombo a monique azali sune donc ko sala terre dernier virage ya wana benga président de la République non parce que yoko tina wana benga moi mon président c'est Nanga moi mon président c'est Corneille Nanga ya sa président ngati o sutuka papa aza président na ngate na sutuka la sutuka te aza président na ngate pina ko sutuka te bango nde ba ko sutuka bon c'est vos rêves détrompez-vous boko sutuka si que nana silisa na silisa non mais ozuta mbele je vais place na yo faut expliquer ba congolais ni ba comprendre non mais ozuta mbele place il faut expliquer ba congolais ba comprendre donc makamba Uvira ba révolutionnaire d'abord on expliquer ba oyangai ba révolutionnaire boki chamitema Uvira equité ça système atindika tchakal pourquoi était kozongisa yango pourquoi tozongisi pete Uvira c'est biso to ba libérer il faut ici to libérer yango pete ozawana tozo contrôler mais lokola ya keko senga bino ba totele mananu wana Uvira to longona wana terrain d'attente to yokana nanu pona to yo ba to sala ni doa o ya bana violer azo respecter parole te asengi si to songa na doa yana président Donald Trump parle bien biso bino botika nanu Uvira botika Uvira nanu calme mais peuple à Uvira bango moko bozo mona ba marche yo sala partout na Uvira ba boy ba bi AFC e ko tsa bango kimia neto zo le kapa inyoso ba bi ba ya awate comprendre et puis batongo ba nako bundela ye batongo bango na obenga ba clochard est-ce que batuan o ba bi abengi ba wazalendo ba clochard abengi be FRDC ba clochard na boyo bien ba abengi ba clochard a traiter bango ba bundela yango no yoki siko na minute oyo auto signer contrat na Tchad malemba auto signer contrat na Tchad mais aussi ça malemba tena bena makambu na fula tout oui mais tu as une question c'est là la réponse to suki no wana mais tu as une question c'est là la réponse donc yepe sikoyo auto senga pas Idriss petit Idriss ya nini ya président ya Tchad wana ba pesi 700 hommes pour ba ko sala nini alongo na Burundi babebani sur na Burundi vous avez un problème avec un peuple prisonnier ngana leki bon sikoyo Uvira tozawana balobi ke il faut to luka armée moko oza neutre en attendant tozo négocier na Doha en attendant ba armée on ba ozala une fois à respecter le sous makambo biso to yebisa été so kaka à respecter te armée neutre on ekei voilà donc Doha nini pardon Uvira ezala maboko na biso AFC bar M23 bato babima na Uvira wana nzela lokuta zeba congolais to ba rwandais on va ba no AFC tikale zeba congolais to bon AFC na bien AFC à Malembe AFC M23 nous sommes des Congolais de père et de mère il y a 100 tokende to na Uvira
tout Congolais a un droit à revenir dans mboka na place à lingi. Et ça te bangonne ba comme ça ba luba, muluba fa va na kasai, muluba fa pia ka mboka bat, muluba fa ke na loala ba apia ka. Oui voilà. Donc biso, surtout ba luba to ba taliban parce que tout le muluba za zo bat. Voilà, donc voilà. Nous sommes des anti-tribalistes, des anti-népotismes, nous sommes des anti-séparatismes. C'est les inno. Voilà. Mikolo Leki, commanditaire na bino. Na président Félix Tshisekedi bazaki na état. Commanditaire national. Paul Kagame. Et papa, botala botiko yo makambo. Oye bien oto, bien oté. Aza commanditaire na biso te azali. Aza allié na biso. Ah oui, il faut tala papa, faut pas le ba makambo parce que ce qui lié ce Paul Kagame aza commanditaire. Aza commanditaire na biso. O aza commanditaire ya ba clochard na. Donc vous élarez le mot sur Bibi maman. Mais bon, bisom to bimisa ngo. Récupération. Donc bisom to lo bara notre Paul Kagame. So baza commanditaire na biso. Bozika so le mot récupération. C'est surtout une question. Ngana ebele boite. Ebele surtout une question faut yo. Parce que yo pose temps. Commanditaire ya ba clochard ya FRDC. Bato ba traiter ba clochard. Bato ba pesa ba vie na bango. Bato bazo kufa pona yo ozala président. Obengi bango ba clochard. C'est toi le commanditaire. Waneza kanda azo pesa mbongo azo yiba na kesa l'état afuta bango bienté mais ba mercenaire bazo koya ba pesa ba mercenaire moko 10 000 $, mais ba bato azo benga ba clochard o bazo batela ye batu wana a obenga bango ba clochard donc obi clochard l'actionné Semba Fazer SDF dans sans domicile fixe. Vous comprenez? Donc, humiliation, humilier armée. Non, mais bon, makambo ya kutaki, yanga lobiti. Mais yanga to lobato. Moni yo papi gen. So yo kote na ndako no sika. Tango kote na ndako moko yo kuta biloko moko éparpillé par-ci par-là. Mais c'est toi qui a l'air actuel. Yo ne mfo bon sandako. Otala te muto ya na ndako na ndako. C'est ce qu'il a fait. Ah, il a fait quoi, papa? C'est ce qu'il a fait en insultant l'armée nationale, les militaires, les clochards. C'est grave. Oh, mais faut comme ça, grave. Bon, biso, il y a biso ma gloire palou quoi, Koufiao. Les révolutionnaires, grand prêtre, le patriarche. Ma gloire palou kou, omoni na mukili, il y a ça qui ok. Dans la vie, il faut savoir, il y a que valoriser ma capacité là. Donc, tant que je n'ai pas de bonnes informations pour la mort, il y a les grands patriarches, les grands prêtres, Magloire Paloukou, ceux qui n'ont pas de réponse. Tu travailles tant que tu ça là. Comprends? Tu peux raconter n'importe quoi. Mais que son homme repose en paix. Tant que tu as un conflit, quelque part, tu as évité, mais tu as une sur nangote, na une confirmation nangote, na cause sur réponse. Mais photo balgaga to zonga que son homme repose en paix, biso toute famille AFC M23 to na matanga ba auto kundaye, nzamba robate là, to continuer route généraux mogo a tombé, pardon, de baloba baoba mogo a tombé, na ba c'est pas grave, to continuer route. Mais tout ce que vous allez retenir dans vos têtes les Congolais, boye baké armée netre muté ça FRDC ils ont ouvert té ils ont até bisom to zo kango to l'équipe on a force to le on a force to zo to bi que en attendant nga lobito ke ne sous doa to zo on a doa poto parce que na doa makamboze belé makambo yango ngo tuna nga tika to décortiquango donc na doa makamboze belé parce que yé na doa to ça que azongisa ba 700 prisonniers de guerre na msakangaki azongisa bango te tiri aboma bango moni mutazo boma batu ndeye aboma bango biso tozwa 1000 prisonniers de guerre ya baluba tozongisa ozongba azwa bango toyebisi elisusu zonga na parlement na bino bo annuler décision bozwa ki biso to ba condamner à mort boloba ko na parlement zonga kuna yela biso document officiel to monake loba yango publier yango boyoka mikolo to na RTNC baloba ke nous ne pouvons plus considérer l'AFC bar M23 comme des terroristes et sont nos frères baloba gango donc batu moko information ezali luka ya romona yango ozomba ezali wana donc sikoyo toyebisi sur que biso ata senko basango so balingi to sala dialogue so to lingi dialogue so ya lingi dialogue yé ya uzalate to ko sala dialogue na parti politique na mais il faut démissionner. Explication, il y a Magloire Palou qu'on a bien été aussi. Na yebisio déjà na bina yo que je suis
censé il y a ba capacité nanga au sein il y a parti politique na biso au sein armée na biso jamais na cause sa réponse mokona na ba confirmation té je dois bien éduquer. OK, voilà. Alors on a continué parce que na okata ngai makambo ya Washington c'est là Yarsane Botango oyo ya sœur ngai Mireille Imana na pesi mbote belé na Genève wana Yarsane Botango pesi mbote belé na biboy Paul Kagame akende kosala nini aux États-Unis soki yende commanditaire rigueur wana te Paul Kagame akende kosala aux États-Unis poni bakutane ka bomi balé poni bino bozala kité. Merci beaucoup. Ya liboso avant d'expliquer ba Congomani ngai politique ekota trop. Avant d'expliquer ba Congomani on Sabino que vous avez un problème avec un trisomi. Vous avez un problème avec quelqu'un qui ne respecte pas sa parole. Vous avez un problème avec quelqu'un qui fait des propos contradictoires à lui-même. Donc, c'est ça que nous avons dit. À partir de Goma wana, nakokiko kimisa ya koti zamba tikinda kuna ye. Nakokuta na yete tina lola ye. Wala Paul Kagame alo bele hote ye. Sikoyo. Yo lobi bakende ko signer kaka. Il y a un commanditaire, est-ce qu'il y a un commanditaire, le président Paul Kagame, le président Paul Kagame que je salue en passant avec respect. Parce que nous avons un respect, nous avons un respect pour nous. Pour nous, nous avons un respect pour nous. Non, respectez Papi Gaine. Non, respectez. Bon, quand vous êtes qui n'a qui ça. Émirat, roi, la prince Émirat. Ah, Qatar. À quel n'a qui ça. À Sanja, la cortège. À Sanja, mon ba foule, na émission. Malgré Batchek, Nino, comme on dit. Batchek, Capo, on a passé, bomba, foule, mais solo quand même. Attends, bombi foule, mais solo biman. Donc, qui ça, c'est comme Basolami Kinza, Basolo, comprendre, on dit, on Masumbi, on dit, Bogis, les gars, Badiare, Bakusha, Sida, Nayaboga, on kuna, vous comprenez? Donc, c'est quoi, vous avez diffamation, Bakangana, mais bah, au Kangai, parce que moi j'ai appris l'information. J'ai appris l'information, mais moi j'ai appris. Papa, il faut éviter diffamation. Moi c'est l'information que je suis en train de distribuer. Et c'est ça, c'est une information que j'ai appris quelque part là. Ah oui, bon talanga et puis bon. Bon observer là, bon talanga t'es observation ça compte. Donc voilà, et là on a eu ça autour de Mamadoua, na Washington. Mutalobi na mutunde wana okimise na Goma, ndezana bakuta na na Lola. Vous comprenez, je vais pas parler avec les pantins, mais vous avez vu les messieurs en question, le président de la République démocratique de Kinshasa, vous l'avez vu à Qatar avec nous AFC, avec notre porte-parole officiel international. Na pesi mbote le papa Laurence Kanyuka pire vient na pesi mbote place aux ali. Vous comprenez ne ba mona ki bango kuna ba laki mais sikoyo et là on est comme les biso. Et là comme les biso bino omoni mutu banga wa kimsa na Goma bavani na monsieur Chilolo. Monsieur Chilolo oyo ba moko tu nani président Donald Trump ayeba ekombo ne bien te po ayeba été. Yesu sina ezala ke ba mona bango na Donald Trump ani atata pirouge bakanga ba photo parce que banda ba noma est président. Banda banoma est président à côté Maison Blanche. Talinga etika na histoire na ye. Ninga etika na histoire na ye. Mais ce que t'as comme siko, mais c'est Donald Trump azoye ba écouter. Azo kanisa ke mutu mo zaki na konda bo ale wala ce qui na nyango wana na bota ba komba baton. Mais ta ba mona fa na kiti, ba mo Donald Trump kuta kamwa bi. Le président tu sais qui c'est? Le président tu sais qui c'est? A dit comment on a été. Autant ba bengi Donald Trump ba bengi tu sais qui c'est? Donc la killing na lingale la Tshisekedi yo kakiam oh ça partout le président Tshisekedi donc la Christian lingala na Congo le président Tshisekedi comprendre c'est quoi yo taba vandi ah oui na to seka ko seka ko sona ka mata pandira ko ka mais tu vas expliquer ba Congomani alors c'est quoi yo taba vandi le président Tshisekedi le président Tshisekedi alors président banza bavandi wana ya komi kuna
Et l'autre qui a signé le président Paul Kagame, que je dois du respect, que je respecte en passant. Président Mboka non lui respecte. Papa Yoko, Aza président Mboka nangate, Aza président de la République démocratique de Kinshasa, Aza président ya bakinois. Oh Aza koto na poto nga ya ndimi na ya président ne on est allié. Na to yebse opinion mutu ba chanja mutu adil Aza dilt nde yo mutu yo. Nga président nga comme le président Corneille Nanga. Le cordon Corneille Nanga, c'est lui mon président. Mon président est parti dans la autorité, dans Jean-Marie Rouniga, Bertrand Bissimo, Henri Magie. Comprendre? Les princes, les grands protocoles, on appelle ça maman Fifi, maman Missy, Mac numérique, on appelle ça Mbote. Papa de président de Papa de Lyon, on appelle ça Laurence Kanouk, maman Brenda, maman Fifi, maman Charlène Bouchiri, maman Monique, papa Camille. Papa Philippe Kanza, Ipo Waïsa, donc Gloria mon compte de sécurité. Donc si on a pas commis na table pour signer accord. Pour yim da mana osenga. Pour binomo mo pour Kagame beti maman na 12 abi nyama yo. Na pesa mbote tubi moko boy. Ache mbote te. Abudai na yabi tubi on ache mbote ana ba retard la mémoire. Ana ba retard ma kantina ko pesa mbote baluka aye moko bo signer boy. Lo ya baluki. Ozo pas de on la kamwa bina bana kimbi. Abi na matama on a vraiment donc sigo na comprendre na phénomène na été. Tant bazo signer bango 3. Ba signer bango 3 na kati. Papi gen on a misu, on a cerveau. On a grand homme. Na kati ya ba livré wana. Ya ba corps. Il fallait attendre bien. Au moins comme ça dans que asa la mémoire té. Ana perte ta mémoire. Il fallait attendre bien. Amona ba paragraphe ezaki na kati. Ba paragraphe ezaki. To ezaki na 3 paragraphes. Paragraphe ali bosoza. Non changement à la constitution ezalaki wana. Non au 3e mandat ezalaki wana. Et démission. Et là même le ko to senga na doa yangwana. O to ebisaki na doa face à la yangwana. Asala ngote. Tant siko tala ba expliquer sikoyo. Na service de renseignement na babi président mais yo tali penda livre na bien signé encore déjà habité si na signé. Babi tala ngo bien. Atala boy. Encore peu comment en anglais puis anglais mon boulot. Alors ba anglais te net ma président monsieur baleka na mboka na so intellectuel yé penda aza moins intello atala kangote. Bon anglais ne ça dit somme ba anglais dans intellectuel. Mais kasi marqué intelligence ya bon. Oh français est-ce que bon côté na ko za mo erreur bon limbisa ngai. Bon azana pe mayele te yeba na ngane. Erreur c'est belé. Azana pe mayele te, ane pe mayele pété na ndeka bon ngala ko se permettre te ke bana na nga onga zo boko la tana boti mona kizengi. Ata za sona ata tata na ata zoba ata na robenge clochard te. Tant zo bateau bateau ya yo obenge ba clochard donc za mayele te. Question ngeza c'est on a signé ça Papi Gen na signé ça. Mais si ça bon si on a signé ba corps wana ba signé ba corps wana na 3 paragraphes on na kata livré et comme si go ke ba moni ça on a mis sur mokilike yango yo to signé bon monaki président Kagame na président Donald Trump ba tombolaki yé pas tombolé comme kilo bon monaki yango est-ce que bon monaki atombolaki oh mais bon tant la ko tombol la ngote et zo mona na Papi Gen ngaso na van liboso na yo na van liboso na yo na lobia na van atombolaki te afongolaki kaka atali ba paragraphe akangili susu akiti maboye comme kilo na livre mais yimo zo mona leli mon mabundi de komaki akombwa auto baninga batelemi bakeibe dona nani président Paul Kagame ko ta bimi na ye ba moi si mo ka na sala tuni question alors bi ke ndenge ni président Trump to moni ba mi ba sali réconciliation mais ba pesa ni mbote te président Trump azongisi so ba taliba baza mayele ba comprendre likambonga azoloba président Trump azongisi baza mikolo bango ba yebinde ba osala il a dit en anglais yo kakam oh mais to ba interprète bazalite tant total ndete to zabo so ba to ba tala biso so muta comprendre lingala ndete oloba to ba benga ba interprète interprète a interpréter défini donc siko yango na tant ba silisi wana ba kei ba gagner na mokili guerre sili et puis là ça ba que mutu na bango na président na bango na kosa ka bango à chaque fois ça a bien que ça l'événement motango zonga ville koi et ça la bongo
babimia bayeti na kisasa guerre sili abimi na pick-up na moki abimisi on dirait receveur a contrôler ba mipiko ya pondu ayebisi bato ayeko yamba ye baluba wana bawe bapesa bon ba 200 francs bayeko yamba ye wana ebele bayambi guerre sili après 2 jours comme ça ouvrir quoi donc mutabongo bozo comprendre te kaza aventurer azo kosa bino azana ye ayebi na ye mamado sala et puis ayebi déjà place azo ken exil c'est les ino baluba bataliba bokotika na yombo na yebisa bino batika na yombo ya danger question na tuno pe merci de makambo ezo kendele on comprendre parce que diplomatie ça musana diplomatie biso to loba mais ba diplomatie ngakutu ngai déjà na apolitique oui na bien ou bien mais à la politique autre non la politique tu t'intéresses de la politique quoi. Non mais bon même si tu veux pas s'intéresser de la politique la politique vous rattrapera de makambo ezokende soki lobby tomoni Uvira wana soki lobby tomoni Uvira wana ezongi na maboko ya FARDC ozomona te ke bino bobunga na mupepe omona ngote siko place no ezala rapita ozokota makambo na to yebisa yo na to yebisoke moni ba américain président Donald Trump azobate elo na yebiso nzemo mo lwambo ayemba ofundinga na papa ofundinga na mama wapepa iboboya baboya bomona baboya mwana poda ligambo ya songi songi mama omoni champion nga zawana nani mwana na nani ravi nga zawana ngana ko mona ravi na bagafa danger na kufunda epa na yo na ko ya kufunda funda me ruboma mwana note et le bébé ba discerner ba analyser comprendre alors la réponse na on a yebisa yo yeba yango il faut ba tika ba rek ba tika ba ndoto ba se détromper comment c'est possible kaka Donald Trump a yebisa ngo tika na Uvira bona boye ba région za boye na boye bona boye na yo to yebisa bino ça na ba révolutionnaire na to na ba révolutionnaire parce que bozali boyeba bo ça na ko banga te Uvira biso to kende et notre point final na biso za Kinshasa. Nous allons arriver jusqu'à Kinshasa et puis te traquer bato kangi ba. Vous assure. Na lobi na yo, je mets ma main à couper. Kangé mission. Je mets ma main à couper pour comme na Kinshasa. De prévenir mutuna bango ya union sacrée. Qui répond monsieur na non ya monsieur Bitakwira. Ayebisa ki bino. Politique est bizarre hein. Alobini. Politique est bizarre. Ayebisa ki bino alobi. Au moni soki Uvira ekoi. Quoi que ça soit, et là on est tout beaucoup ça là. Boye bango dans 4 jours bazana Kalemi. Tout ça na Baraka. Et dans 2 semaines, tout ça na Katanga. Et presque tout ça na Katanga. Bon le temps malembe tout temps la pour libérer peuple. Au monde on a auto yebso so yoka kité na Uvira, peuple ya Uvira. Ba boy na bango makambo wana. Est-ce qu'on est ba congolais? FRDC au ba bengi ba clochard. Ce n'est pas pour rien, ils n'étaient pas mieux payés. Il y a des semé terreur. Ko boto na portable, ko violer, ko kote na bandaku, ba arrestation arbitraire buzoba, yango no moni ke ba bimaki na bango ba na mindu kité ration ezate. Mutazo tazo da détourner bambo on est ba 43 millions na Barça, ba 10 millions pa Mike Tyson, 6 millions après c'est pas comme azo buzoba na buzoba. Vous comprenez? Alors ce que pour tout ça la question yo tuni, na royebisa yo papi game. Détrompez-vous. Na pesi yo kaka 1 mois au mona Uvira na to lekango ezana maboko AFC bar M23 na minute yo balobi na yeke loko na sengeli sous négociation na Doha na mona batune mona batune négociation ça de sous-souté bona boye mais mutu la bina sengi sous négociation et ça bien ça te o guerre sili bango mongaka o Uvira ko yakite mais Uvira ko ite mais bozolo bandenge nini balobi to recito se retirer na Uvira c'est que ko yaki. Donc, ok. Donc, si on est dans un an, ça va pas piquer. Tous avancer. Bientôt, le peuple a katanga ndé bazo zela biso. Donc, vous comprenez. Donc, ça m'a football, ça m'a mboka. FRDC si babenga ki ba clochard. Ba lingi na bango souté. Bana ki sasa ebele bazo benga ngai, bazo benga bandeko ba wakanja, bazo bana ki sasa ba na besoin changement. Bango ba bazo na ba Rwandais ba nyoko la bino. Non, to lingi liboso na no Félix Alongwa. Sauf Félix Tolongolié, Rwanda tout le monde la place ba nyoko la biso. OK. Voilà. Voilà. Ah ouais, to zoke poto 6 hein. Merci papa.
namona ki na répétition ya Marie-Paul mokoni okena répétition te wana kala kala babengisa ko te poni kobengisa na nde na concert papa omoni ba responsabilité mosusu tozu na mokili na surtout ya mboka na biso eza ba responsabilité mo fo ba mona ka yo sérieux ozo comprendre et puis eza makambo mosusu na mokili oyo papi faut ko yeba ko éviter yango ozo comprendre makambo mosusu to éviter yango te bien sûr mais makambo mosusu on a ro ba faut ko éviter yango za nini eza makambo na compte que na yebi ke papi gena yebi singa mo place ko kende te ba zo triquer yo na okende te na okende te na ape na bezo ba bengisa ngata to ko no bibanga banga te eza mama ngana banga te na banga te mais faut ko mikebisa ko banga yoko ko banga to ko banga mama mukili mais faut ko mikebisa mutu moko linga bitumba mutu moko linga baboma epo tika ba na eba ofele azati po tika famille na tika na tika papi gene wana okantsa na c'est no daya so azaite nde so azaki na na bengise na émission aziko faut ko mawa presse liteti bien comprendre pour nani akoma na mawa aziko nani Nico Hitler akoma na mawa Gloria bakoma na mawa vous comprenez maman Alphonsine na Suisse akoma mawa hein batudoro ba vient nga ari magie place za koma bateo masamba bakoma mawa et simbate elito Selito Charles Selito na Lyon vous comprenez donc vient nga Jomo Biala bien Edi Bolombo le leader à mokolo hein vient nga Kroko Aluozi hein akoma na mawa ba révolutionnaire bakoma na mawa 16 na ponga na chouchou de porte-parole porte-parole na bango chouchou na bango koma na mawa oh maman Monique oh maman Mboyo la blanche akoma na mawa non donc bango mususu to ko affronter makambo mususu mais faut ko miklengile faut ko mikebisa donc sikoyo ngana ya kité parce que moni makambo mususu to ko lo bango boyo moni Marie-Paul aza vie na ngai papa na ngai musicalement parlant o ya bimisanga pour la place nanga agoye pour cha leki na ye agoye cha pe cousin na ye morobo les prévenir ba missionnaires tout dans ça na no ba no boke cha epoa ça va bon mon conseil leki nango bien leki nango bien très bien leki nango très bien eza te ba mso ba mpiaka to mpiaka te leki bien comprendre mais c'est normal parce que c'est normal voilà la chute makasi oui voilà eza nango bien comprendre mais cela n'est pas dire que prochain concert de ba concert monsieur Rolanda et jour pe na roya bomona ko ye mo Marie-Paul tant wenge sangana yi a bato ba kala ki ba yate ezande mo na ngai de bataille de fesses ba bi que non ezaka pour na concert à Marie-Paul te comme concert à wenge le parité mais ba bossa nge ngala tika ba print na banzembo na sala ba bilo to na wenge le parité faut ba longola ngope babi mutu wana bo producteur wana lobaki soki producteur soki yepete talika bango pona ape na tina na ngoti donc je sais concert on de ba beta na buto ta ba 6 na 23h na tongo wana ba yoka sango 16 na kufi na njala na tongo te na sa ngai na yoro ba to c'est ça ngai na zoloba donc c'est quoi bataille de fesses ba komisa na musique politique comprendre ba komisa na musique politique donc yo so za mda AFC M23 bioza mutu ya eside bioza mutu mo artiste mo na vision na ndenge na yo vous comprenez donc yo soki bango ba yo sala likamo po bato ba produire ki roi soi-disant entre guillemets na éviter ezaki nani producteur azam ta de fesses parce que yepé mda posera grand-père Bozi Bozana ayebi ça pe grand-père Bozi Bozana ya yemba te ah donc yo ba yino partout ba ko yina nga poni mais makama ko yina wana eza yo na zo bisoke bokoti bokobima vous comprenez en tant qu'artiste artiste azara na parti politique pardon parti pris artiste aza na parti politique nyonso comprendre estanga mikaza mwana mboka ozoba ngana za artiste engagé de toute façon ngama kamona ba oyemba bona lingana ngo suti comprendre ngana na linga po pese na ngo apelo te ozoba e pese na lote oh baby si dona yo donc eza donté donc maman me pesi ori eza don nzamba pesa ngai na baby si don ya volonté ya nzambe te mais maman me pesi rien e pese lote et puis bato bele ba yemba tout na ba legi fali oh e ba legi wera bien ba legi Marie-Paul wana bien ba legi GF Fonge aloba makambo na zoloba et bele bazana ba utiliser bango na bakisi banini ba ki lote ba vocal oyo sala na Wengel Paris batu pe balongola ngo bazali bon et ça selon
force physique à moto na ba corde vocale à moto. Ah OK. Vous comprenez? Neto Salara. Oh ma Dieu, que amour pour que. Oh ma Dieu, fait l'amour pour que les hommes. Na mona masana digital a bien très bien. Ah ça va. Ngandi ma muto sa musana ye. Na mona mark po ba ténoriste musuna wengel pa akoka ngota somba bilo wakati. Po bazaki de o wana muso akokati. Ah bazemi. So ka meka sombi bilo wakati. Na digital bravo digital. Asa kone. Asa na ndenga asa ka bien. Ça on a ça pour pas passer. Oh ma Dieu, fait l'amour pour que les hommes souffrent de la femme. Jili Lumbe. Dibia Dolanga. Ba monter wana ba benga ba octave. A respecter ba octave ngo. Comprendre? En tout cas digital. Yembaka ko yembira biso boy. Tete ngai na zana makambo ya mboka, je suis un artiste engagé. Mikolo na sali nini omobo. Kiche. Oh comme kambaka babo. Yemba biso yembaka. Kiche. Baseka comme président kiche. Baseka ko yemba. Et non non zolanga no te bo seka nga boto mi seka o. Nga na monde professionnel. Muto bena musicien. Na lobby na yo na za na monde professionnel. Oyo ko sala ke lobby ba chanteur na ba artiste ba ko ya lobby. Ba ko kuta mukile za bien ba zo futa ba musicien très bien. Na lobby bongo na bomi musique. Beta musique. Na bomi na ko beta te na beta point. Na ko beta te bo siko na na yebisa yo. Ba yeba ngoke wengel Paris et otikala ndako na ngai. Viens na ngai papa na pesi ba ndiminyo so tumbo te place bazali. Papa na ngai roi Pelé roi soleil. Yaza papa na ngai musicalement. Ata to kabuna banzela yaza kota IDFS. Nga na AFC Bar M23 parti à peuple ya ba congolais. ARC na armée congolaise révolutionnaire où ils ont libéré ba congolais na Boumbu na prison à ciel ouvert. Mais boye bangoke AFC Bar M23 Maman Wengel Paris non cité Maman Wengel Paris non cité Wengel Paris c'est le parce que na pena pe kuna pété na pesika ba masa na to Wengel Paris ko banana chief Delo Patou Bofosa Pichu et nani susu nani ya Yuyu vient na ya Yuyu et bato baza mo belé ba de Zino na pese mbote Bob Lorenzo na pese mbote place Azali et puis na PCP Arc-en-ciel Zola Ligue Tamutunga na PCP Mbote na PCP Volcan Pichu Mbote et puis Ilous na PCP Mbote place Azali Pasingangi na sepela nengo beta ke ezara bongo Victoria na Wengel Paris za famille mais tout ça pena pona loba mama musique awate ngana yako loba ba leader de Pichu Santiago na Pichu na PCP Mbote Pichu alors siko ne za boye ah la comment le Pichu te mais Pichu docteur na PCP Mbote ah merci alors Pichu docteur bon, Pichu Santiago. Pichu, oui, na pesi Pichu docteur Santiago Mbote. Après, si go yopona osuki ça, na ebi na zongi kaka toujours na makambo ya mboka ponga na zap. To si c'est ça, dans une minute déjà. Ba révolutionnaire ya monde place bozali. Boye bango tozana ba autorité ya mayele komana na cordon nanga Jean-Marie Runiga ba Bekle Bisimwa bango tout ba Bari Magie ba prince bazalo bango tout ba papa de Lion ba Laurence Kanyuka biso tunde tozali wa tozana motema pio Uvira to se retirete Uvira to kei na doa pona makambo Chilombo azosenga to solo la sou parce que komi na suka pema ekangiye a comme na dernier virage a fini pe ba armée nationale na ba FRDC ba FROC a fini bango ba nani ba clochard a moni ke balingi suko bundela ete akeko luka ba intervention na Angola ba bengani alors siko ndenge zana yango na sengite yo kana kaka abenga cordon hernioso alors son président na biso cordon inanga lobby na annonce wana pesaki to yebike rien ne va aboutir. Et là, comment on évolue, égalité, tout ça, tout ça, on a besoin d'anima, le cesser, andima, pardon, andima, Babylon, to yebisi asala. Donc, to yebisi asala, démission, il faut azalater sur l'unité yokana. Troisièmement, Bazong c'est la biso. Deuxièmement, Bazong c'est la biso. 700 prisonniers la biso. Non changement à la constitution et non troisième mandat. Ce qu'on dit, on a surtout. À qui est calme. Biso de continuer ma solo, de suis pouvoir te vendre si peuple est surtout calme. Merci beaucoup. Donc si on y a un lobby qui est révolutionnaire, Bobangate, ma solo, et ça on a lelo, on a fait ça, on a Kamituga. Kamituga, ils ont libéré lelo.
lelo na l'air restake na bino uvira ezaka na maboko na biso tozozélande armée oyo ekozala neutre bavanda wana soki andimi makambo bacondition biso topesi ye wana en tout cas tocontinue soki wana totiki uvira tokomisa yango valoriser après mais soki andimi te toyebisi armée neutre wana fo bakende biso de toute façon peuple aboyi le peuple est souverain peuple uvira aboyi donc ndeko na yo barévolutionnaire bomela mai ya pio eloko eza te njo tozo kokende mungu awabariki. Merci beaucoup. Ingeta viva la STBA 23 viva. Voilà, merci Nabadeko Bolandi Biso, Ezalaki frère Nabiso Célésino. Awa to yambaka tout le monde, hein? Awa to yamba. Biso za tendance té, mutunyo soza na biso to yambayo, to ko yambayo en bonne et due forme. Et puis tu répéteras toujours ba propos tenus et engageras toujours mutoyo to yambi. OK, voilà. Alors, d'ici là, portez-vous bien. Restez connectés. Allez, bye bye. Merci. bazokitisa baplan etalagio toujours tolobela vie tolobela toujours vie vie yango tu as progressaki et 25 kilos tolobela vie toujours bana nyonso voilà awa toza na orphelinat totika biloko ozomona totikela bana biso orphelin toza na orphelinat awa toujours tolobela vie oyo nyonso ezali vie ya bato tolobela toujours vie peti bazobimisa bango baplan ngaba azobimisa basikre ezobima damas oba soso ezokita soso ya karto ezokita Pigene de la vie toujours en forme. Tuna mwa 2000 tuna ba osimika mikolo kozone mama mimi na mama mbote papa na ngai na ngai ndeko Papigene na yaki pe pona sala mwa action ndenge zalaka alors aweleka ndenge nini travailler ndenge nini awa na biso ezali orphelinat tozali na bana oyo bakufela baboti
na bana oyo baboto basumbola babwaka na balabala nde bana oyo eza na bango awa kolia na bango kolata na bango eza bato boni tokoli te ndenge wana bazotanga mpe na bato boni tokoli te moto motema nde kotutisama ndenge wana sikoyo bozwa bango bozwa bana ondeni tana na balabala te tozwaka bana bongo te bana oyo liboso toza kozwa ndenge wana me kozala biso baproblème ebele po ekomi leta ye moko azokotikela biso bana lokola affaire sociale lokola la police okoti mona na nzela aye kotikela biso sikoyo badifficulté nini bozala nango oyo bokutanaka nango ndenge boelevaka bana ngo na mosala oyo yaya eza na makambo ebele tokotanaka nango mwana akoki kozala kosi asali likambo moko boye na ndako akosike na bunduke bapara bakufi ntango parent koyaka koyeba teke bato oyo basalilinga bolamu komona ingratitude eza komona na epa na bango mingi kolobela biso nimporte quoi ya mibale ezali kolia na bango oyo ezalaka mpe na pokoso mingi oyo ndenge na kotikolobaka ezaka bato bona soki ke nzambe atuti bango mitema te antuka eza pasi lokola eza lisanga ya kristo eza atutaka motema kaka moto ata butu omonaka eloko bino bosalaka neti boza neti babénévole toloba eza bonka ndenge otikoba puisque nde tozotravaille awa soki osepeli mpe komona mama ye moko promotrice okomona ye tozotravaille awa toza na salaire te ndenge oyebo soki mama ozwa boye opesa batravailleur nde tozomona façon ebongo bana soki neti mwana beli ezaka ndeni mpona kote ya mwana soki abeli eza na ONG moko ya baitalien nova ye kaka ndenge tosunga mpona kolewa mwana soki abeli okei na hôpital moko bayokana na bango bana basusu est-ce que tokomona mpe bana totuna bangoezali te okote epai ya bana bapesi bino mpe mbote te bana bapesa bino mbote kozala mpe sengo makasi. Merci beaucoup nzambe apambola bino mosala bosala amen papa na ngai na bino mpe ndenge bozosunga biso nzambe apambola merci beaucoup merci kasi po toganye ntango moke tokena mepa mama mwana mama mpona moni lokola d'accord merci Ah oui. Voilà, il n'y a pas de problème. Bonne maman, ça madame. Bonjour. En fait, biso ngala za la France. Nayaki awa, normalement fallait pe tiens moi tout pesa moi sukali moi lipa. Yango tumemaki mwa don awa na filma na bino et puis tout le monde a bino tout na bino mpe moi quelques questions par rapport ya évolution ndenge bosalaka mwa badifficulté bokutana nango mpona fait ngai nazalaka na association et puis naza na chaîne YouTube tobengi tolobela vie bato baolanda biso mpe baolanda biso partout batamite ya malamu mpe bazali oyo peut-être bakoki kolinga mpe baparticiper na projet oyo ya kosunga parce que c'est pas facile alors bozala na bana ndenge nini awa zwa micro mama simba oyo olobana merci beaucoup nasipe komona bino mpe koyamba bino na nkombo na yesu amen po ozali azali te mpona bolingo wana kolakisa yango ke nakoma na esika bana oyo bazali bana bazangi bapara nakutana na bango mpona eza na mposa mpe nasunga bango ezali azali te bana bazali awa bazali bana bautaka boka leta nazwaka bango na balabala te bautaka boka leta mpo bazala sécurité moko malamu po te soki olobi te ozwa na balibanda abana mosusu esika bakuuta oyebi te ekosi baproblème nde bana bautaka maboko ya leta 24 commune nayaka na bango
bamusi bapolisier balokota bango na butu bamusi bapara balembi na bana bafi kotika maboka leta nyonso kwa bazali awa nga moko mama alikuwa na pambi nasali siko nasali 31 na mosala ya kobokolaka bana kobokolaka bana likanisi yango ozoki yango wapi bon eutaka mpa nzambe oyo tosengaka nzambe mpe apesaka o ngai nazalaki mpa marie mwasi ya soda nanga azali kapitaine nalobaki na bisoki ngai na mobali na ngai nzambe akaboli biso jamais na bana mango nasala nzambe ntango mpe toyi kokabwana nasengi mpa nzambe mosala oyo kopesa nyonso na kosala nakosenga nanga mpa nzambe ya losambo na nga namondika mokolo moko mpe bana baye 5 wana nazali kokateli na lembo baye 5 o mama toza na nzala mama toza na sika kopanda te toyika bana boto natali sikoyo na liloba nzambe tobatiaka biso nzambe akoya na lolenge ayambaka bango navandisi bango apres naye komema bango na boka leta tala bango ndenge baye tala bayebo baye otala te batiki bandako ebele so baye mpana to eza misie moko nza batindi bango yamba bango tokosala oka lettre moko garde provisoire to mosi bapara na bango bakomona na ntango nayambaki bana wana nde libera mosala yango bandakika wana bana toyo baye 5 oyo baye te nazaki lokate na bizana sikoyo opesinga mosala luka mpe place balongo kovanda na bana balokatere boye na kokate bakoloba mpe baliki te babenga bana baza bandoki nzambe mpe alalaka te tozaki na mwasi moko monde tozosambelana place moko tozosambelana place moko mobandi alobi namoni mama aza na mosaba o kitoko na ndenge mpe alabi biso bie efwana sombela sika atopande asombelaki ngana ntango asombi atongi na sika asali wana apres nabandi kolela sikoyo na baambasade tosa bayi kofengelanga bana babandi koya balemisaka te eza nautaki na bango mpona 15 ti mosala ekontinue kolelaka mpa nzambe mpe naboka bango na kati ya lisamba yabi nzambe soza mosala opesinga ondile ngai kamba ngai kamba mpe motema ya bato kamba mpe bakonzi ya mboka bakokosoka mpe bana nde omoni mosala ezokende mpona nini te ngai moko motema ya mama nazwi bango lokola bana wanga na boti nazo kobokola bango kwa bana wanga na boti mais bato ebele baakizaka na kati ote mama bato ebele baakizaka bana oyo les enfants de la rue nde tolobaka bato ebele baakizaka bango ke baza bandoki baza sikoyo bogéraka na bango nyonso ndenge bon na bana yebi so ngabe nakamaka bango na président na bonde nasengaki na priere mpe nakamaka bango ka na kati ya priere ata mwana yo boti lelo oyo bakobetela ndoki ndenge moko na bana ntango bazwi koya soki okamati makabati ndoko ti liboso atuka ovanda na bango te okoka kosala mosala te ntango baye na te bango na kati ya bakonde babinzani mokano na yo ndenge olobaki te nga nasala mosala oyo bana ndenge bakomi awa experience ya mabe kati na bango ezala omno de juge ndenge bazali awa nabengaka bango ndoki te nabengaka bango nini te nakabati mpo bana na nde nakamaka bango na priere oyo namoni ezali na esprit eza mabe basala nzambe bayaka mpe awa baya kokama bango na priere mabe mwana oyo eza nde eza malamu te paster bakitiango kati na bongo ti mwana akoma mpe lokola azali bamusu basi batanga babima baza deja na bandako na bango bakomi na bana 3 bakomi na bana oui na balisa mpe nabalisa mpe musu awuti kobota apres une semaine apesi kombo na ngai oyo nazalaka bagi monike apesinga mpe bagi monike félicitation merci beaucoup ya mibali mpe bazali bakomi na bana 6 na kati na mosala alors lelo sikoyo toloba okomi na bana ofait oza na bana combien awa naza na 96 donc 96 96
on a ça na bango de bana mus na bimaka bazobima bazokota ba difficulté ni za oyo bokutana nango difficulté makasi parce que bato musuba na biso bazana besoin peut-être mususu ba meka kosunga alors tout sur la même difficulté on que bajabatu mwana zaina kati na ndako siko bani se kaka bo na yele te nini te au koma na tutu kosa na batanga difficulté siko zali kota kotanga koko tanga kolia o mutatushe mtema na ayepo na mwasa kimoko alo sayatiki bazuri kasi ekole papa moko asa kufa pe na motema ya Nzambe atushaki ya mama nazoka kopesa yote akisinga arete mama luka ata awa bebana tangisa bana ona koko nazana ikosi na bena zwa bana tangisa bango kusimba te kasi yo moko lokula za musara yayo so tangisi bana wana na bana Nzamba kutia maboko nde na pingu ya moko ya iko na to tangisa bango siko awa lupango nanga kasi ekole lupango nanga te na ruaka place wana wa professeur kwa futama enseignant kwa futama nde kitena yangu kasi kote wana okay na futa ndako na après de mo na luka kesho ba enseignant po ba zwata mamoke kote wana tuka papa kisanga kitema kama kasi kote po bana batanga hapo nazali kote asia ba misinga po na nini ngongo zake niko pia sasa makasa mimi na sikasi yo mko lukande ya kufuta ndako basota sande si dukambo sande si dukaba sini ndi kitema kasi yo na dara en tout cas merci maman moi tous zo mingi zate merci vraiment Nzamba pambola yo bandeko bozo anda biso batamite ya malamu je crois que vous allez partout tout le bela vie musana biso yango on est sur place awa na Felina motema oyo mama na biso aza nango eza motema ozo senga bato nyonso fu bazala nango bakongolesi tokomi na mitema oyo bana nyonso omoni oyo bana na ye te bana baza na nzela lelo bakomi bana na ye yo mpe soki ozwa fardeau wana ya kosunga sadi tosunganaka mama merci beaucoup biso totiki yo toke mpe topesa bana mbote Nzamba pambola ona asi yo tokoleka lisusu po biso na banzi moi eza taka koma famille eza te awa mais famille bayaka famille nanga balekaka awa à travers bango nde esenga mpe nga mpe naleka voilà donc na assure eza mpe exemple à suivre bato misu mpe na asi bakolanda biso po mpe bakolanda mpe koya biso toza chaîne toza suivi makasi na diaspora naza sur bata diaspora o mitema bango etutisama bakobenga biso epuis tokomema bango awa ata bozala na libanda ya mboka bokanisa mpe mboka na bino badifikulte eza makasi bana na bino bandulete na bino bandeka bino baza na badifikulte soko nzambe azosunga bango bosunga mpe na mboka na bino elingi centre sariao bana oloyi bakokoma mpe na bamboka bino bokoma soko bakoli malamu soko batangi malamu bakokoma mpe kuna soko batangi malamu te bakokoma kuna olongeni susi na nga ezalaka lelo mpe bakoma mpe bato bazala mpe na bandako na bango lokola ngai mpe mama na bango ngai natangama moke na bana nasala mariage lokola Nzambe akabulaki biso nga na bino Nzambe nasala miso Nzambe mpe andimi na wasala nakolinga mpe bana oyo lelo mpe bakoma mpe bavoyu te bakolo bakuluna te batrime te bakoma mpe bato o bakokosenga mboka na biso po lelo soki bakomi mpe bato bakokalisa bino eza mwana Kongo bakokalisa bino nakolaka na centre sala kola na centre nasalisa mpe bandeko oyo ya centre esika na kuti nasunga mpe bango nde nazalaka na susio nalelaka bino mpo na Nzambe eza nasunganga batushe motema na bato baza na motema ya bolingo motema monene nasunga mpe bana po bakoma bato eza histoire kati na bango atuka napesi merci mingi na bino ezwanga na suka te jamais tokoya lisusu mama tokoya kambe moyinga boye tovanda so awa tosola lisusu wana ta mosusu eza su plus lisusu ntango nabandaki mosala aza jeune mama nakomi okoloka na mosala voilà
nalalaka na bango namukaka na bango mpona kokarite bango. sekele makambo ebele ya vie yango oyo secret ya makambo ebele ya réussite ya protection ya makambo ebele ya vie yango oyo donc lipamboli baluka yango. Voilà, bénédiction baluka yango bakwazala maboko te. Maman, merci beaucoup biso tokolekela lisusu. Merci beaucoup maman. Voilà, merci. Merci beaucoup maman. Nzambe azala na yo. Voilà, elle est ramenée. Parce qu'à les garder dans son propre dos. Tout mais rapidement. Merci beaucoup. Voilà, awa bazosambela omuvunuka Amen. Ouais. Mbote na bino. Boza malamu hein? Ngai naza papa na bino. Ngai pe kotala bino ndenge batu misusu baka kotala bino. Lelo na osenga na bino eza kaka ya liboso ezali losambo. Ya mibale ezali discipline. Il faut boyeba ko respecter batu oyo bazana bino awa. Batu baza ko encadrer bino. Eza facilité bino mo boyebi bisika bo wuti. Mais awa bokomi lokola bana tata moko. Bitumba ezala te entre bino. Koswana ezala te. Bolingana entre bino. Et mingi vraiment bolinga baboti na bino o bozana bango awa. Boyete? Boyete? Voilà. Allez, moko nana loba. Yo yaka. Ah, yo na moni okambi prière. Yo komro nani? Dieu merci. Dieu merci. Yo âge ni? 14 ans. 14 ans. Ça fait combien de temps ça? Bamboula boni za. Oui, bisous de. Momelia. Ah, les grands ni ça va. Yo vous êtes discipliné, vous êtes poli. Hein? Dans la classe. Okay. Merci beaucoup, Dieu merci. Vous mettez à Dieu merci mon beaucoup. Nani mswali ngaloba.
Nani mswali ngalo? Nani mswali ngalo? Yaka. Bonjour. Yo comment on est? Jean. Comment Jean? Vous avez un boulot combien? Hein? 9 ans? Voilà, 9 ans. Ah, bamboula combien salia? Où me hein? Ah, baza gentil, hein? Bamba bino bien. Ah, sikoyo. Okosenga nini pa nzambe pona bato bayamba bino? Oyebisa nzambe nini pona bato bayamba bino? Merci beaucoup, nzamba pambola bina bato bino ya koleka. Nzamba pambola bango bakse bango ya koleka, hein? Ok, merci beaucoup Jean. Wa bobe to ya Jean Maboko. Mwana mwasi mo to ane beze poto si sakasa. Mwana mwasi mo kaka. Ozo rasoni. Mwana mwasi wa lokazade. Suza. Nani? Yaka. Voilà. Aïe. Bonjour. Kombono nani? Lina. Hein? Lina. Lina, oza mbula combien? Oza mbula boni. Osali mbula combien? Oumelia wa? Ah, baza gentil ba bino bien. Oui. Vous avez très bien wa? Oui. Mais yo soni sabaninga te Lina. Osonaka? Kosoni sabaninga te ko Lina. Obundaka pe wa? Hein? Foni obundaka Lina. Obundaka Lina? Kobundaka te na baninga, hein? Osambelaka? Ok, websa nzambe nini pona vina, websa nzambe nini? Websa nzambe na koma mutamunene nshu. Na banda po sungo batu bozaka. Oyoki Lina obi, websa nzambe, nshu koma mutu munene, asunga pe batu bazanga. Lina nzamba pambola nzamba kokisa prière. Bobete Lina maboko. Bon, merci. Voilà, en tout cas, merci na bino nga na kei na tiki bino. To banda ota la bino boye. Na sengi na bino ba ne bitumba te. Boswa na répéter. Respect boto sabato bazali boso na bino. Boyokani toyokani? Oui. Toyokani? Oui. Merci beaucoup. Allez, bye bye. Merci papa. Merci beaucoup. Merci. Maman, merci beaucoup. Merci. Ça m'a pas Merci. 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 Voilà, prochainement. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman.